Yo, et du boom, les big boss manager. C'est bébé. Yo, et du boom, les big boss manager. C'est bébé. Mbote libota, mbote nabino. Lelo na ye lisusu kolaksa résidence oyo. Nga na benga ngo ezanda kuteza résidence. Donc pona ba oyo bazama yele lokola président na ex-président na biso Raïs Kabange a créé kingakati na ye. Kingakati ya ngoyo. Osko kingakati ya ba niveau oyo muto akoki kofanda ye moko. Donc tokende bon tozonga to. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescends ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescends ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Mbote bandeko, mbote libota nanga ezalaka bino. Awa toza libanda ya résidence oyo kotala. Nayebi ka ebele batalaki déjà, mais tozongisi yango pour prix échanger. Donc tout ça là qui mon réunion na mkolo nango. Donc to bouki prix yango moni tozongisa yango donc a to libanda. To la sa vie extérieure pour to kota sikoyo nakati, kota nakati. Voilà, donc awa tokotisko na kati ya résidence sango yango yo a to bandi vie ya ndenga liboso. Donc nga na bengaka yango izalogola kingakati. Donc pour place ezaleli na environnement ezaleli, environnement eza très kitoko, bato batongi. Donc environnement nango pe ezaka lokwa lupango ndenge ezali. Donc ndeka to mona lupango eza propre. Ndenge pe environnement libanda nango ezali ba voisin ya bien courant ya kitoko mamto eza kitoko. Donc ato ali boso ya ndaku lupango oyo ezali na superficie ya 766 mètres carrés. Donc wana lupango mobimba. Donc c'est une affaire ya 35 mètres sur 20. Donc eza 766 mètres carrés. Lupango oyo etekama eza déjà na nyonso. Donc awa ezali osombi oye okoti oye kana biloko na bakiti ba mesa bamboa na yo oye na bango otandi bango wana okoti mbala moko ofandi po lupango déjà tosali nyonso. Donc loko a etikali kaka ezali koya kokota na biloko kofanda. Donc voilà un peu avantage oyo ezali na lupango oyo. Donc 766 mètres carrés a to tambola to laksa lupango ndenge ezali a oyo entrée nango yango wana oto mona oyo ba véranda eza bien protégé oyo eza portail déjà bacha. Donc lupango oyo en fait ndenge totongelaki yango ezalaki na idée biso moko tokota to fanda. Mais vu la réalité sur Makambuka ndenge zalaka, l'homme propose, Dieu dispose. Idée et acquis, tout le bin non. Tout tchango na marché par rapport ya ba makambu oyo tozana yango ba makambu oyo to kutani nango mo ba urgence tozana yango. Donc lupango yango oyo to laksa vraiment na ebike na lupango o moyen to lo bakute belé ozala te po na kotala ka boye biso moko tozomona lupango ndenge ezali. Donc ndenge na lobaki lupango oyo ndaku oyo ezali ya 4 chambres, salon ya munene, salle à manger, cuisine à munene, magasin, toilette visiteur, toilette moro na chambre ba parents, toilette moro pona couloir na ba chambre bana. Donc chambre moko parmi ba 4 chambres, on a chambre moko munene ezana okoki ko tchango pe comme bureau soit comme salon yabana. Donc awa tuza mupandi na ndenge ya couloir mupandi oto monisa logette à courant. Donc basala vraiment na ba norme moko ya bien batonga yango bien. Donc izo
refléter vraiment image ya ingénieur ou asala yango félicitations na ye asala eloko moko ma ya bien donc eza na installation groupe électrogène installation ya panneau donc soki courant eza te okoki kolancer panneau donc okoki kosala oyo nyonso ekosenga installation nyonso oyo ozala nango mposa mpo courant epela na ndako donc aprévoya biloko wana nyonso toza toujours mopanzi tozotala kaka donc moyen kutu ya koloba mingi ekozala te po bino moko bozomona donc twana commune ya Mongafula nde nalobaki na video oyo elekaki wana twana commune ya Mongafula na Mongafula Mitendi quartier Bel Air donc nde nayela bino ba quartier Jolie Cité nde nayaki na quartier Grand Hôtel lelo naye na quartier Bel Air donc quartier oyo nzambe asali mikolo ba quartier oyo ezaki no oye okoti en tout cas soki oyo tali obima te pona quartier oyo biloko ezali mais to bando présenter moko pour éviter encombrement na embrièment na mémoire donc wana tozo tambola kaka ndako oyo ezana ba chauffandise ba chauffe eau ba biloko bino mo boyebi bosalelaka wana biso bakombo nango toyeba vraiment trop te mais bino mo boyebi donc na oloba esu te tota na libanda na oya koloba air tokota na kati ya ndako. Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transaction immobilière en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer partout en RDC. Veuillez nous contacter. Plus 243 85 277 96 30. Encore. Plus 243 85 277 96 30. Vous souhaitez posséder un bien immobilier ou un logement avec assurance, rapidité et sécurité. La CPS s'occupe de tout. Consultance, conseil, technique, information, suivi et accompagnement de la clientèle. Contactez-nous. Plus 243 85 277 96 30. L'agence congolaise de prestations et services. Votre agence de proximité. Wana awa tozara nan na sima wana donc tozo laksa toujours et puis pembeni awa place bomona so oyo tozana libulu ya plus de 5000 litres d'eau donc eza na ba faïence et basala ngoma propre kitoko to 8 ans ya kolaksa yango te mais to kozwa temps pour to refongola yango awa to na véranda ya cuisine donc eza bien fermé awa mutako vanda lambi asaiba maramunae awa kuna bazoyi bati donc awa tozo poussana toujours poto bimamwa liboso au kalate tozo kota siko na kati ya ndaku donc toza toujours libanda wana ezalaki cuisine to poussani omoni peinture de chami partout ba fleur déjà ba lone la biso donc atiko to komi poto kota na kati donc to na véranda d'entrée ya ndaku yango yo au porte liboso véranda et continuer to na porte ya mibale porte ya mibale yango yo et puis awa véranda eza fermé eza pena ba ouvrant eza zazawana mibale misatu tozongi poto kota siko na kati ya ndaku donc awa pena lobaki na loba mingi te pona lobaki déjà donc to na salon salle à manger salon yango ya munene salon vraiment yango yo donc salon mais spacieux to na salle à manger salle à manger donc kuna bavandi koto kolia
bamakambo nyonso so otali carrelage oyo eza na ndako oyo eza carrelage moko en tout cas ya épaisseur oyo esengeli donc tosalaki yango mpona koteka te donc tosalaki yango mpona résidence na biso moko toana toilette visiteur yango oyo toilette visiteur toye oyo eza pièce oyo nalobaki eza chambre tout comme mpe eza bureau po eza na sortie moko yango wana mopanzi oyo koki kobima mbala moko libanda donc yango nalobaki oyo entre cuisine tokozonga awa couloir oyo ezolonge vers bachambre moni courant ezali aye ya makasi donc courant koto oyo babenga yango courant betalala toana tokoti na chambre de parents eza na suite nango soit tokoki kobenga dressing yango wana awa eza chambre ya baparents eza mpa monene na dressing na salle de bain na kati salle de bain yango ya monene donc tokobakisa mpe biloko na kati ya salle de bain yango oyo bien équipé bacuve babiloko to ezali balave main balave donc nyonso ezali et puis awa ezali entrée ya chambre to na kati ya chambre oyo biso to bazaki yango comme chambre bafille po eza na mwa balcon oyo bafille bakovanda ozwa mwa mpepe aotya mwa bacrayon yango oyo donc ezolonge vers nsima ya ndako veranda wana tozongi na kati toke tolakisa mpe toilette et puis chambre ya bana mibali donc oyo toilette ya bana toilette yango bien équipé vraiment biloko to eza na kati donc lupango oyo sans hésiter nalobaki eya na commune ya Mongafula Mitendi quartier Bel Air na nsima ya Bralima donc concession ya Bralima eza wana eza kutu concession te donc eza dépôt ya monene ya Bralima eza wana nde oyo tobenga quartier Bel Air donc lupango bati yango $150,000 à discuter. Batiango $150,000 à discuter. Donc par rapport à prix check yango ezalaki $175,000. Tokiti si yango na $150,000 à discuter. Vi moi urgence nazana yango. To salaki réunion na mukolo na yango donc à lobby non to kitsango na $150,000 à discuter pour na ba o baroza intéressé ndeka to benga na toujours eza cuisine na magasin na yango ndeka to benga na toujours to benga na to kutana to solola ba document tout ça nango disponible pas les ali eza bien ba document pesa bien moko nango yé monde azoteka yango donc eza couple mais toujours privilégié ba maman pour to uti kozala na moya ba maman malgré que moi ici là mais toujours continuer toujours na moi ya ba maman donc déjà on a kalati tozo bima pour to l'accès déjà presque tout tant ezo belema donc bomoni kati bomoni libanda to nisko to bima to l'accès mondambo quartier voilà donc awa tozo tambola to l'accès pe moi ndambo quartier donc ndeka na lobby lupango eza $150,000 à discuter oyo waza intéressé kobenga toyeba ndenge ya rosolola na nyonso oyo etikali bye bye bonne chance à tout le monde merci. Moi de nous pour toi je tire des cimasa. Vas-y mamacita, dis mamacita. En plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le meaning.